Miko saka biso to kansa via na poto ndeko na ngai lité akanda papa o moda na kino simbaka déjà moi $100 moi $200 soki ka on s'organiser bien on en bien donc lité akanda on a niveau ne ya okende poto moi congé une semaine moi 2 semaines ozongi comment un grand comédien boye o le na Canal Plus o ke bo nguna na poto na habité place ni na jouer la vie et là voyage à sentimenté. Et ça voyage à sentimenté. Et ça voyage à koluka vie. Koboko la libota. Na famille na mutu ambongo azate. Na famille na mokonzi azate. Na famille na mutu azwa passeport diplomatique azate. Ngande passeport diplomatique ya vina ngai ya famille na ngai. Ngande famille na ngai chela motema. Moni mwana mobala zo lela. Atangisi vraiment mami zo lela. Pourquoi on se permettre coller la pourquoi ba refouler ba zongi sur na mboka na yo on est mieux chez soi on comprend on est mieux chez soi mboka na yo ba refouler ba zongi sur na mboka no ozolela tala batu ba bimisaka mboka na biso mabe donc tala imagine na zo teka mboka donc ça on dirait li felo alors donc azola son dirait que mboko ezali felo nazo banga souffrance à Congo peut-être abotama wapi akola wapi. Est-ce que réellement peut-être aux série est-ce que réellement héritier était à quand dans souffrance réellement ndenga zawana akutana na maman livre maramnae maman livre ex première dame ya république akotarango ndele atimbela déjà j'ai ndele déjà atimbeli j'ai comme là okende bo 2 jours 3 jours comment souffrir ndé ba yoko landela et so voyager na mukanda fake il faut pas refouler parce que ndé to genda boka ngunda na poto izaka discours pour créer histoire moko vrai refouler za la mabe papa ça tonga tonga le bungisa maele au mona mutu moko azaki ne pie maman Cécile donc ndenge lité ya kanda zana bien tonga litike ngai manike oza pena mama maman abota bimisa mwana na sama kola ebi pasi ya bana ken piana ayo privanga motema ya mboso awa yo boyi na vanda na Belgique ezala mbala na yo ya suka voyage oya kopimelanga belo yo yelengi osambwisanga boyenga plite ya kanda okozelanga na mipesa mobimba voyage soki ndenge nini okoyeba ka voyage sima mikolo yo anobelemi voyage poni okosala lite ya kanda boye vraiment okotika moto na souci désespoir na kata motema la raté mon bal la raté de la forêt loba. L'homme c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage ba limitation ba mari de nuit ba esprit de mort ba maladie oyo et si la kate mais mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout oyo ba luka ba délivrance oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate na zana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki awa ba benga ngo terminus awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bo beta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga kolia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia nzambe Papa Moïse asayilinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mukolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse,
Le prophète Moïse Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Nzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga et Koko yokaté. Il y a deux rendez-vous dans l'hôpital à Minenen. Baibisanga et Koko yokaté. Moi, je peux passer à l'opération PSAT. En tout cas, la venditi de l'eau n'a été dans l'ito n'a pas gauche. Moi, na yo comment na nani? Na yo ko lobi moi na comme moi na liboso comme nani? Marcel. Na kangika lito yo kaka na zoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zombe ya ngai. Oh na pousse mon téléphone musique pour fait. My God. Nazo zela bino nyonso tout dans moto. Voilà, ça fait très mal qu'on soit nouvelle ce matin. Il y a un déconabiso lité à Kanda, refoulé na Belgique. Alors, tous en a pu rejeter mon amboka, tous en a Cécilia Kembi. Alors, tout le monde pu rejeter, tout le monde déjà Ranson, les rois de la forêt. Par rapport à concert, PPT qui n'a félicite, Bango Baza Bato, Bima, Kenda, Kenda. Alors, tout le monde refoulement et ça les maranini. Est-ce qu'il y a un déconabiso lité à Kanda, héritier, Oyotoyebi? Et Salemi le Lengue Kani. Alors merci na pour du bon Canada, mon ami privé qui c'était mon futur, la bonne maman Émilie Monté, mais tous peut mettre mon mani Kelemba, Billy Vumuka Fondation, tous nga bavé no orphelin et la bonne chic Mukadiwe tout chez Bisso TV, TV na Bisso Nyoso comme super promo. De sa 30 va to pesi moto et pas il y a Piroger mon amboka moi santé na yo il y a Igou le roi de la forêt aussi il y a Massivi Mapata Wenge Musica maison ouais merci Ndebonanga le grand journaliste Yves Pan donc ouais ça fait longtemps voilà merci que na maman Cécile Kembi donc maman nanga maman nanga appelé comme maman Cécile donc santé à le roi de la forêt ça va ouais on sont en super forme na mito ou bazar bangonyo surtout na ba ndebona ya Wenge Musica 4x4 BCBG tout terrain na mito bazar na grand hôtel pour plateau ya nini oh na biso nini te karibu te bouquet na biso to soma mingi ya Canal Plus les aléas donc ba yé pendant officiellement awa pour événement là donc ba yé na ba matériel na ba mangonyo surtout donc na mito Wenge ma président Werasson président Jibem Piana Prince Alain Makaba Didier Marcel ba tout yebi bazan na grand hôtel bazo sala ba émission o érotique là pour publicité ba no le ka banda lelo si le 29 juin na ba Canal Plus na France 24 na ba chaîne internationale surtout yebi donc biso ba YouTube ba direct na biso za la sans effet ces jours là tolela jamais héros à la sans effet il faut être sûr de toi au moment et c'est pas tout le monde à la caba chaîne voilà c'est pas pour rien que ça qui osala problème sous 1000 2000 personnes au batala yo au bazani au tala kuna batala yo on comprend comme minimiser. Merci vraiment la fort Bisso Cécilia la servante un monde d'abord la batala Bisso et puis Afrique d'Anangel Afrique du Sud comme nous aussi sur les lots vous avez pendant les rois de la forêt ces jours là pour annonce voilà donc pour annonce à conseil Afrique du Sud un monde avant de batala Bisso. Merci beaucoup na balandinho sur la super promo de 143 de mon boss Yves Pan à côté. Merci à toi aussi mon boss Oyamanga na plateau na yo et je dis merci aussi na babonino surtout au Balinga Bisso vraiment pour na concert il y a le roi vraiment na kene ressent l'interview malgré nan l'équipe mais to ki kan nenge ke bon retondité dans stade de tondité dit que billet ezala cher donc muta bomisi ma solo eza champion raisin champion raisin asa champion na biso boye ko ka biso média atiaki billet 500 rand 500 rand on a score mboka na boring mboka na quiet
toi on a pas si donc bato ba ki na ba 200 ba saba kota aboyi azalaki vraiment dur abikara 500 ya monique stade vraiment tonte ba kuluna ba yaki ba sali kuluna ba policier ba petit massage donc bato ne so ba ki ba kota concert bazaki à 100 mètres 200 mètres donc moi ba pousse à nezate parce que ma ça c'est betama ya sakana donc c'est par rapport il y a des autres nande sali que bato ba kota oui des autres des faute il y a champion réserve vraiment ayo ki bisoté mais il va pour naïm bon en tout cas champion réserve vraiment ça écarté. Ok, merci, Aza écarté. Alors, pour jouer pour un concert des eaux de Salami, tu as eu les rois de la forêt, partout à Zalaka, plein Zalaka. Mais cette fois-ci, moi, Bato Mabe, Bazaki, Bakuluna, Bato Baza, Bakomba, Tato, Bapega, Bangla, Bazaki, Wana, pour la salle des autres conseils de Salamaki, Nandengo et le Mobanité. Un mot à Bandeko. Ben, non, dans le bassin, Moto Zalaki sur place. Après, c'est ma raison, moi, fondée. Et ça va raison beaucoup valable. Vous comprenez? Maman Cécilia, je crois, on a félicité pour l'information précise. Naza quitté, Naza na Kinshasa. Moto Azaki sur place. Hier, il a apprécié déjà l'information. On a sonné le contredire. Donc voilà la raison. Oui, ça l'a peut-être au monde en main. Il y a Cape Town. Besoin de correction. Ok. Ouais, donc, par faute, surtout, parce qu'on a comme ça qu'on a Cape Town, on a débordement, il n'y a pas ça. Je crois que vous avez un Cape Town. Parce que va changer qui peut producteur. Tant va changer producteur, au moment que changement, c'est que débordement, vraiment, tu vas contacter pour plein les cas Makassi. Donc, seulement, il y a 6000 personnes. Et puis, tout le monde qui a un écran, comment ils ont débordé. Voilà, merci mon Mboka, merci Nabandourou sur la Ivipan, pour la Chic Moukadi, pour la Cécilia la servante, pour la aussi, puis Roger mon Mboka. Alors, nous avons fait à Kanda, Sangama, oh, il s'est passé Makassi, c'est un ami, tout ça, on a déjà, il y a cela, tant d'années passées, mais à Kendaki, Belgique, à sa femme, na zemi vraiment comme dit déjà moi pembeni abota mais moi c'est les 3 mois et na dans foyer na Belgique donc ça il y a 3 mois en Belgique 3 mois en Belgique il est depuis un mois de février et il paraît que moi dossier les m'a bien été andimi ko boka ngunda et ça dit que a sali 3 mois néanmoins tu bizarrement 2 mois mais à comme tu as 3 mois bah au reflet n'habite plus au na mboka d'abord pour un refoulement il y a de la biso l'été à Kanda et sali ngeni bon et ça ngai et ça n'a pas grave que je pense que ils ont contre ta la vie. Okay. Au moins vie autre menara tout ça t'en a la surtout vie ils ont pas contre temps ils ont pu na maramnango et le monde a regretté pour na moni moi mon balazo lela attendre si vraiment ma ça zo lela pourquoi on se permettre que lela pourquoi ba refouler bazongi sur na mboka na yo on est mieux chez soi. Vous comprenez? On est mieux chez soi. Mboka na yo ba refouler bazongi sur na mboka no ozo lela tala batu babimisa mboka na biso mabe donc tala imaginer nazo teka mboka donc ils on dirait li felo alors donc azo la son dirait que mboka ezali felo nazo banga souffrance au Congo peut-être abotama wapi akola wapi est-ce que réellement peut-être en série est-ce que réellement héritier était à Kanda en souffrance réellement ndenga za wana akutana na maman livre maramnae maman livre ex première dame ya république akotarango bakanga qui est awa yo monaki ba relation bani banane bimisa qui est cela veut dire aza sou mutu mukete pe tous à la paix franc tous à paix sérieux les lots na ba internet to comment les awa if beaucoup mon pied sur balars yo to bano pe sanga la tongo voilà banda kala ko tudela vous avez na chaîne mobo na kala chaque émission to beta na yo on se rappelle moi loko puis Roger penet to beta boy na bi ke o sala ngo kala pesa ndenge na yo voilà donc na auto mona to cordon mo aga na fiki na singa a kama qualité ya Kanda ye abengete tanisa kena na $200 na pesa ke ya émission bon contrat cela veut dire quand déjà ça aura $200 par cordon là, cela veut dire ça rappelle un peu $50 par nous qui n'ani pas avec ta bémission belé. Est-ce qu'on s'organise dans moté? Pour motoler na moto kinae. Aza musala musute musala na eza ko eba goloba. Eba goloba na nde ya mutu bo renumera kae ba quelque chose. Peut-être un bon à dépenser pour un voyage et gros op 7000 années en Belgique. Au moni na niveau au moment terrain na yo. Voilà parce que bozo ba biso ba congolais to eba en été en biso to kansaka vie era na poto.
Ok. Oh bon mon ami, clé n'a moi j'habite à Beau Marché. Moi je vis à Beau Marché. Si tu viens chez moi à la maison, tu verras que je suis un homme très bien organisé. Ndaku bien climatisé, donc on sentit que bah quitte à courir au côté au vendu pour se faire causer pas mon tout. Puis Roger, Nazwango, quand on a Kinshasa, au moins quand on a mboka na biso Congo, soko ebi ko s'organiser au Rosalano à l'aise. Vieux zara na pototé, yo mona ba clochard na pototé. Moi je peux t'envoyer image mon amoni mutazo senga na balaba na poto. Mondele. Si. Azo senga na boulevard, azo senga. Marvanda abota na poto, akola na poto, mamutu eza na poto. Vie eza na poto te tolongo la maramwana, vie eza na poto te. Ba oh bazwa chance ya ozwa vie na poto. Merci. T'as faut tout na bemelia. Il faut tout na ba droite à poto ba beto ma solo. Te ba beto ma solo ya poto ndenge zalaka. To mikosaka biso to kansa vie ya na poto. Ndeko na ngai lité ya kanda papa moda na kino simba déjà moi $100 moi $200. Soki ka on s'organiser bien. Aux anneaux bien. Donc, il était à quand nous avons un niveau de des potes, moi congé une semaine, moi 2 semaines, aux zones. Comment un grand comédien boy, au les gars canal plus, au lieu de voir un monde dans la poto. Et ça fait la honte. Ça fait la honte. Voilà pour Sony. Torozon est là, Sony. Tozo Cécilia la servante. Refoulement Salima Nengenini. Yo moto kenda. Et pour déplacer un peu moins belé. Et Salima Nengenini. Premièrement, il faut que la notre mikanda na yo. Il faut que un compte bancaire. OK, mbongo o virer na compte na yo, ba ebi que no ba séjour na au salela. Mais biso to comment na système mo na Congo, so mto voyager, ba teleli mbongo na compte mais après 2 jours, 3 jours ba le mbongo na compte. Souvent mundele atimbela déjà j'ai. Mundele déjà atimbeli j'ai comme là au kende bo 2 jours, 3 jours comment souffrir. Nde ba yo landela. Et so voyager na mkanda fake. Il faut pas refouler. Fake, c'est-à-dire? Fake donc mikanda faux. Ok. Par contre, le visa mora fake. Donc un modèle attend un système aux athées ba refouler. Au moins na koke na poto même na foyer. Biso to benga ngunda en anglais. Au bois kingunda. Donc so bois kingunda no ça même 3 mois, 4 mois, 5 mois. Modèle est Hollande la dossier na yo. Et bateau ba créer la biso ba discours. Parce que ndé to genda bois ngunda na poto ils a discours. Pour créer histoire moko vrai. Histoire il faut retenir. Au conseil bakonzambo makambu. Au conseil bakonzambo makambu, au conseil ba parents na makambu été nga bata justice ba luka nga ba bomi papa na maman na na kimi awa. Papa do damene utuma tembela. Si bon muto ça le discours wana, il faut yo retenir makambo ko melio. Soko salika que rare. Ba si ba zui papier Mundela zotanga makambu ba komina papier bazo poser ba question comme dissertation. So ko répondre bien te ba tia faute. So ba mosko ba faute ezebele oza éliminer. Oye ba te ke ba reflo le même jour. Ba ti ko wana po mundele azalwa mutu mwindu te mundela ba ko préparer mutu. Avant reflo directement boto ko sa crise Rokufa wana bazona ba tchomwa peme ba que aux en liste au voyager peut-être na mois prochain. Yo bi na passé dans un discours et les qui déjà na bois qui dans ngunda au sutukara ba ozona liste avion ozona. Pe ko reflète à la mabe. Mabe la ndeni. O rozara ndo bimaki boe ipan obimaki bozara na kilote peut-être bazio ka bo okay. PDD ba pesa atonga. Tongane bungisa maele omona mutu moko azaki ne pie maman Cécile donc ndenge lité ya kanda zana bien tonga wana ebi français le logement quoi à réserver qui hôtel ya jour moko tandis que y a eu accord il y a un an mais ngana zana serre moko na Belgique wana d'ailleurs azape na kini Brunel Waiza yes bikanga kaya ken piana po ye ana batuna elo boma ken piana za français langue muteboma ken piana donc mundela loba makamsu mundela bi par exemple ovanda na wapi habite na lia mikate batuneli kamsusu ya loba makamsusu sko mundela mone clarté mutu azoki visa nini ye mutu azala awa bien yaka déjà mais batune soko vendre en avenir nini ya habite na lia mikate même interprète be bazala so ils bon interprète bazala bon mais vraiment quelqu'un oyo nga na zone na Belgique bata Belgique basanga ils ont problème à langue yo même on a polémique est-ce que comment ça carré ko lukanina non toi on a problème ya refoulement ya
nani lité à Kanda ngai nazo kamwa kaki mwana mai azolela ezolo lekela ngande ya mwana mutu ba refulo na parler na yo na mboka na yo ndenge ba français on est mieux chez soi au monde ba poto wana eza nango bien na malili na mamususu mais poto ça na ceci la voyage stress ezali au sentir pendant que donc aux gens la liberté belete au monde la liberté est limitée na Congo kuto tambano ko zo pe mulango boaki na ona nzela o tambano o le chingom na po boaki na yo donc o leki na yo o le ka pe na voiture na ope o botu mutuninga le ko o fingi ndenge ba chauffeur ba ko finga ah pe ko tout ça pour beta o beti pe momina yo eleki nango mais poto te ya bato ana poto para ba stress ta ya ngana na mutu mona poto bisanga pyrogène na lela jour à bonne année jour à bonne année na uta cop jour à bonne année na yeboye ngamoka na palais na donc ngamo master zate mutu azate mais damas yango yo ba whisky yango yo nyonso yango mais e komelinga kilo na dame po yo mongo kako ti nazina pongi na lali abi na réseau ce kini nanga lero na matonge ko ne pas maluma voka ils ont régné Israël référence na 155 ko ne pas ya Théo Zambota eza ko régner baninga bazo régner mais ye ala li pongi donc moninga bato ba projet pas ya potote yango zo ba bongo non projet ya ra poto pour na sala na wenge na sala pas de la forêt suka kaka na ya ra poto mais nga projet na gagner vie na kini OK mais roki mabe le wala ba kile na ba principe ba ya kokima ya na mabete kokima za mabete pona ba bakimi peut-être ba na raison na bango mais ngaka pyrogène na mona king tequila azongane kini azoluka cop na kini quand na mona Sankara alingane sous poto to vanane na kini aganya vine na kini ya pas chopanda pe ya pas chopanda vanane na kini awa baze bele sa to tanga ba komboli seze bele ba to vanana na mona kini ya tika ya mona kini awa ogo sala ferme na yo ogo sala homme de ogo sala sigana ba homme de vieillard ogo sala activité na orphelinat na ogo sala eloko no mo ogo sala patron voilà toujours na yo place le baki ba refoulement sala ba ndenge nini est-ce que montori ba ko refouler motaye Congo na mboka ne mo bi ezamboka na yo te to moni lumina yo eza ba très ya ba congolais te ba zone sur Nigeria après ba zone sur soir je sais pas est-ce que ça les m'a déjà le ligne oui ça arrive aussi na ba document ba salé parce que yoza congolais ceux qui ba salé nationalité nigérienne ba refouler na nigérien OK ya ero okende kuna siko anere gozomba moko OK prison ko kasate goza na liberté bakanga ko ti prison et na ngina bakiselo moko plus IP équipara prise en charge. Okay. Par exemple, if oza posa oye pananga Cecilia na saleli o lettre ya prise en charge ya monde o kotisa na comment on appelle ça l'ambassade pose un visa na yo so ki lettre nanga ya prise en charge batali relevé de compte nanga donc to benga state banking en anglais so ko oza na state banking na ya bien te oza na mbongo moko bien te salaire na yo eza mensuel te salaire na yo eza bien te donc ba rejeter. OK Peut-être ba ko ndi mango mutu mo ko sala ke na ebi ke iva oya na luki papa chic kadi a vimbisé les comptes. Ya, ce qu'on va remonter à revenir à Cecilia. Cecilia a combien par mois? Alors, on a prise en charge. Afin d'en avoir combien de chambres? Peut-être un enfant dans la chambre et salon. Non, il y a monde carrément va rejeter le dossier. OK. Maintenant, on a qu'à Balbi Belgique, il y a plus la complication qui va payer une souci Europe. Bien sûr. Mais pour qu'un PNP d'Agui Belgique, il était à Kanda. Belgique, on a vu Babi Kendo qui t'a la ville, Moussou, qui t'a nayo. Na pays mususu mais na Belgique c'est vraiment compliqué. Ça compliqué par rapport à quoi? Si vous avez une idée et puis au GP question des atouts de rôle. Il y a ça par rapport il y a des documents premièrement au moni ba congolais to romo sala ke na luki mwasi. Yo if ou bien ngaine na zabona ko kende na luki mobile moko aza belge. Que aza mobile nanga Mexico na Belgique conditions za so bali mwasi moko kaka. Mariage ezara une fois. Les arabes 2 fois à condition ça la divorce officiel que l'État est ébiqué Yves assis à divorcer mais sauf que au salaire engagement prise en charge il y a cause moi si ça va découvrir en tout cas Belgique babik ça a aux onga OK aux onga il y a peut-être document là à ça qui est à soit qui moi signé dans mon système que non dans un moi si na mukanda après na yebe la vision de baota mutona za da marié 2 fois 3 fois et encore
va rejeter dossier non. OK. Donc Belgique m'a pas ça va rater. Merci pour le jeu mon mboka. Ben oui, ngana le balté parce que ngana vaja na kunate. Donc ngana la chance aux ala mon toi vaja, azo pesanga déjà leçon, azo pesanga déjà masolon ndenge zalara. Mais nga pire jeu na vaja na mouvement na nga wegi musique à maison mère. Donc un jour il y aura toujours ton temps de l'angara. Donc il y a voulu penser ne to zalara kuna. Donc bon tchanga na liste à voyage un jour. Je crois qu'il y a un sans problème. Au monde, il y a un sans problème. Pour moi, il y a une mission de service. J'ai même ma coupé. Je pu roger dans la pote. Je vis dans les anakini. Quand on a découvert Kinshasa, on a vu qu'ils ont battu, il y a bien allé belé. Oh, que soit quand on tourne sali. On gagner vite très bien à Kenya en Afrique. Pour les bandes rebelles, ils ont poto bazo ya lukavi en Afrique. Preuve régime autosanango. Bateau ba conseiller bateau belé baza bateau ba oti poto. Au combat, ba ko luka cop awa. Pour dire que Maramouza on a Kenya. Voilà, Maramouza on a le baraboye poto zali mboka ya bana. C'est mieux OK, on se libana, o tiki bana éducation mususu na mayele mususu. Atape bana yango. Atape bana yango. Atape bana yango na Kinshasa ko encadrer bango bien. Ngala la avantage ya poto ya bana ndeza mo makasi. S'il te plaît, au monde netinga. Tanga ya ofele éducation za pe ndenge mona. Te Miko Saka. Miko Saka. Na pays anglophone. Ah, le ban anglophone. En Europe, parce que moi j'ai des amis en Europe. En Europe, ezali kana na crèche ni des mbongo. C'est comme maternelle comme on fait les petits université mbongo. Voilà, déjà quel avantage? Déjà avantage à la maternelle. Ba au foot appel les sous. On comprend. Mon ngai, nga pire jeune, na do se vanter ti. OK. Nga le pan na fanda, moi na fanda le pan mon chef d'orchestre ya Wenge BCBG. C'est gay mignon. Oh, bon, vous avez le placement. Ouais, tu fais le pan mort, tu fous parler na Gaïa, tu parler na Gaïa, tu fous le pan mort. Moi, le pan na biso. Porte bandi kuna ti tourner bende banda kuna biso za. Donc bana na biso, ba mona libanda ka l'air OK classe. Bon, ya ba jour musu pe ba kina ba na voiture pe ba mo ba nyati na pe libanda ngote. Ba keka ka école, voiture pe ke zo ba ngo ba zongi. Nde ba kota wana. Ti lobby. Donc ba mona ba ngo balabate. Oyo ke jamais fingi pour aroka ngo wapi. Au monde jamais ba na biso na ba comportement oyo la msu to mona ba kozwa ngo wapi. Bango se ba ye, ba oti classe ba déjeuner, ba simbi buku na bango batangle mo ba lali. Après ba ko vendre ba dessin animé na ba canal plus bani. Au monde. Voilà, merci pour le jeu. Pour terminer, je crois bien Toyo qui était à Kanda Zolé comme Ken Piana aussi maniqué. Alors tant Zolé deux personnes wana. Cela veut dire quoi? Les amis monsieur Bandeko Basalaki Basekaki pe balobaki na kombo était à Kanda ndio mona totanga komona bango. Est-ce que le système otanga pe moninga na ndenga pasi kotola pour sekisa bato pour que moninga zolela, c'est ça peut bien le système non? Ben ça mambo tolo na rana c'est on peut tout karate. Ngape na mona était à Kanda pe na ba vidéo azo sekape bato na mususu. Na mona yepe. Et dans le système à YouTube. Et dans le système à YouTube, système à base YouTube on comment ga boyaya. On comprend. Ndeti lobby na vandira na moni garçon mo na poto abando finga wera. À l'occasion de rien. Oh, à continuer combo ya mampata. Na mituni a craqué ou quoi? On comprend. Nous sommes deux années. Garçon peut-être à moni kazan actualité. Et peut-être ça fait très longtemps à son actualité. Est-ce que Azoluka a son actualité? Malamora Salika image à na YouTube qui a fait wera. Donc YouTube est un beau base, mutuna mutaluga base andenge na. Peut-être ba ken ba bona base en ba so ba seki nani litea. Litea peut accompagner pas ce cap ba. Na batanga bango pe na ba mamusu. Je l'aime se ba seki pour ba refouler. Non na canceler azolela na comme na bango et que Manikia comme ambassadeur il y a Union européenne. Ou bien Ken Piana comme qui chargé d'affaires et ambassade. Or que alors la peau ba seki ya. Vous me connaissez ba seki ozolela. Tiens, yo pas là peut tout na bango o sekanoka bango pour les soirs ka ndeke. Les soirs ndeke les soirs ka mutu. Lelo ba seki yo tika na yo. Voilà. Nani Marie Msamaemba
tika baseka yo ndeko nango na tango ya 2 saisons tika baloba na yo aussi là ndeko nanga la msuza saison na yo te yo bozolela la msu pe nzamba tinda ovana na poto to gagner vie na Congo oyebi destin na yo te o nzambe adressa po na yo obi ngana fanda na mona lité ya kanda ole kana Canal Plus batie na ba panneau ngana mona lité ya kanda batie na ba panneau oyebi ça coûte combien pour batie na ba panneau mais na aucun réalité ya kanda ke ki mana poto bwa ngunda elle qui l'a gravement bolo mon cher ami voilà. Tu sais combien coûte la pub batie na ba panneau na l'écran na ba Willery na kenda à côté msu na mona batie na Canal Plus batie azo jouer pièce mo soki na kalunga na ba te ba jouer on a petit mukuse na na benga pe petit na msu pa na vie nanga ba jouer on a mbata siala hein consultation oh combat consultation je crois bien nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na sechaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot là-bas na minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 Baza brésilienne te congolaise. Nous devons être trop fiers de notre pays. Soyons patriotes, s'il vous plaît. Aimons notre pays. Hein? Ne croyez pas que la vue est à la poto. Non, très chers amis. Tu peux sa confiance dans Moko Nabiso. Au monde quand bilanga pamba, c'est qu'on sali bilanga na Moko, ou bien un millionnaire. Bilanga. Merci pour Jozo Makito Makas Trotiki Layo, Cecilia. Tokomi na suka, il va la wata biso surtout plus na ndéronsulité atanda. Pour fortifier na nini et surtout sa femme et au badaki penelikia mwana za lobby et na Belgique botama pour la pekuna ben moi ça ça a dans zemi mais tout bagi pe moi c'est pas ko landa te so pas moi ça ko landa lobby non. Merci beaucoup conseil au pesa keza dadi j'espère que ozo landanga dadi nangai pour ça nos émissions Afrique d'ici dadi ozala bien yo moko ya na Afrique d'ici de mona il faut pas nanga baxelo moko foyer za jeté hein au moni foyer boza ko ba prisonnier foyer za salle botani mo ba mbetu lo rola batu ba na internat et ba pesa bino biloko na air
Mais na Congo aya moto fanda bolibo ke le na 10h omoko nguba olie na 11h aya moko sombi lisangu olie na 13h munena ni Otopoto va payer ça rana. Et ça vraiment bon, je ne sais pas. Na dadi oyebi, na fui d'ici de Morobi que non Congo et na mbongo. Kapacha na fui d'ici d'abi Congo et za na mbongo. Liban les en le trafic. Donc fait la rama lili, ende ipana lobi na pona chika bana, éducation bana eza bien, santé rolia. Et l'autre qui m'a mboka biso raponzala. Rolia te mais il n'y a rien de spécial na poto. Vraiment la fin a préféré Congo. Mbote moi les voilà deux personnes. Il y a Mbote na balandinyo so John Honnête depuis France fils de l'homme, sponsor officiel ya chaîne ya Cecilia. Pour s'abonner pe Belewana, maman international Yannick c'est la petit frère na ma propre. Et merci beaucoup na babonné surtout ya Cyber Como 243 code Mboka. Merci. Voilà, merci na Robert Jean-Robert Tala les savants de la RDC la force créative maman Nicole maman la parfaite c'est à Paris venanga Guillaume Siswaka le président de tout le Congo aux États-Unis l'éléphant tous années la ville de Kinshasa déjà pour prendre du bon au Canada mon ami Mobali il y a moi si il y a Pembe donc le plus nous motiver puis aujourd'hui mon Mboka programme pour na wengi musique à maison mère numéro de téléphone na yo et puis Mbote et ça biso malam mingi Christian Songa biso zana biso ensemble vraiment donc on a déjà annoncé penza wa nga penza puis Roger nazo regretter que na valeur na grandeur on a zora dadi l'été à Kanda nazibe na s'attendait que ko kima na poto donc yo mo mi memi poto yo mo mi kimi o bois ki ngunda parce que carrière na tuna carrière na yo oyo sala ya munene o tant que grand comédien parce que tu es un grand comédien c'est da combo nakata mboko ba benga bona ba fête ba benga bona ba manifestation parce que carrière wana numéro chango wapi isalinga pasi mais na fortifier yo pour regretter pototé nous surtout tiramba bora nzambe nzambe c'est Dieu que le maître du destin de tout et chacun au monde nga Roger na botama chanteur na maison mais na qui chanteur na une opération dragon de 2000 ans jusqu'à 2009 mais je ne savais pas que je pouvais être porte-parole bato mingi ba minimiser biso ba porte-parole mais nga na gagné vie na qui porte-parole nga Roger na l'équipe ba ministère sous ce belé ba benga un peu ba leader na koyemba na koyebana ba Yves Pan boza témoin ba Patrick Kanda la Chacho baza témoin ba chef d'Adi na CA baza témoin ba bi que puis Roger ça na bimi na banda fikina ba toya ba belela ba la ngai mais ça ba ba tumusu ba chanteur ba leader ba koleka pe ba ki pa ba ngote pour dire que Tommy minimisaraté seul Dieu que le maître du destin de tout et chacun mon frère soit fortifié soit à l'aise aux amboka na yo ya ici chez toi hein ici chez toi. Moi on va les rater de la forêt loba. Vinanga pasi mingi mami fina. Vinanga pasi mingi brino lubika. Vinanga pasi mingi maluma vokae. Baninga basepela pe bazwa ka fiston ituku. Nolele mingi mama gotie mascotte. Ane dembo na Bruxelles Jean-Marie Lomboto. Nalele mingi mama fule lukisu mokolo nini na kozwa neti gote mascotte. Donc le 30 juin bisotu toya koyoka bilengi ya wenge tolingana tosalisana tozali bato bekolo moko yawe atinda biso tolingana yawe penza eliki na ngai wera sonelo samona tata nzambe boya ngai mosala nzambe ponelanga nde miziki boya moko wato yokaba mokolo bula konoko Kinshasa pe molili mikoingela pelisa mwina dani tomona na ndenge tomesana moko wana boya yokaba ba nakoma neti esetie na bolingo oyazanga patiente ngai nazangi matini nalela tena tina mponga nazanga ndeko boya yoka etufalanga ne nebukuna ne le 30 juin Stade de Martyr boya yoka mna
Wanda kila uzola karamini kalaina trouva de repos wili sutu yeye boya oyoka juana ba yo alingi na lela na monoko nini mama mpo yokanga yo alingi na lela na monoko nini Cecilia boya donc programme era le 30 juin boya na stade de Martyrs aux à Paris aux en Allemagne aux partout aux États-Unis pour de quoi Kalunga en États-Unis président Bruno Lubika boya a déjà Kinshasa pour le 30 juin événement événement ah l'été à Kanda on a raté un événement ok non on ngunda ah événement ah l'été à Kanda na loba mingite massa zolela mais na pas musema misu tiga olela moi mon bal la raté zala l'aise na mboka na yo vraiment ah masalangalité ya kanda esalinga passe ozolela poto na mai na miso kitipe ma miso ah lité ya kanda benga bandimi o pasteur benga bandimi no nyonso to ba benga bo dadi batielo maboko basambela yo prochainement obeta tamwa to kaka ya kelitala poto ozongi ya le 30 juin oyoka voyage lokola yo privanga motema ya mboso awa yo boyi na vanda na Belgique ezala mbala na yo ya suka voyage oya kopimelanga belo yo yelengi osambwisanga boyenga plite ya kanda okozelanga na mipesa mobimba voyage soki ndenge nini okoyeba ka voyage sima mikolo yo anobelemi voyage poni okosala lite ya kanda boye vraiment okotika moto na susi désespoir na kata motema litea soki likambo iva kosalisa yo voyage azosale naipa na yo pananga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yeso yeso salilanga yeso yeso alléluia yesu azala bamwe tombama na yo jésus kombama tilobo yesu nalingi natatola yesu papa nalingi natemonie nzambano na ye nga mpe natatola bonzambe na yo miso ya bato yoka bosenga na nga nzambaka basa ye yoka shije na nga ye nzambano na ye na ye na bapasi na nga libosa bonzambe na yo na ye nakozanga na nga libosa bonzambe na yo salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso undelanga yeso undelanga yeso yeso undelanga yeso yeso undelanga yo bisenga senga nzamba lole nalemi bi yapesanga kabela nga bisenga senga yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai
Yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai. Nalebi mpe bisengasenga nzambe alonda ye. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, kotika ngai te. Lokota ngai oyo. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai oyo. Laisse-moi fako. Laisse-moi fako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yesu Yesu. Laisse-moi katanga lisa. Laisse-moi katanga lisa. Laisse-moi katanga, laisse-moi katanga ye. Laisse-moi katanga lesa. Alléluia. Chilobo. Chilobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga onayemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga onasambela boye. Soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga onabina boye. Nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembe nzambe alibela. Nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembe nzambe alibela. Lelelelelele nalingi mobala oyo, mobala oyo. Nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe. Ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye. Ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye. Nazalaka lokatere apesinga lopango. Natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo. Nazalaka kobala te apesinga libala. Apamboli ngai Yesu, Yesu. Apamboli ngai Yesu, Yesu. Yesu apamboli ngai, apamboli ngai. Chilobo. Yesu apamboli ngai. Yesu alokoti ngai apesi tina. Alokoti ngai. Aza nzambe. Yesu alokoti ngai. Nalingo beta mololo bisika ezali yo. Beta mololo. Wabi ba fils du prophète. Bana royaume de Dieu. Bana centre de réveil. Vous obligez. Obligé obinaka wapie pour la pambola yo ingénieur qui on est ensemble na yesu longo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo. Lingana loba kelekele. Salam, salam, salam.